Bonjour, bonjour, bonsoir mes amis, bonjour, bonsoir les Congolais partout où vous vous trouvez dans le monde. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse. Nous allons faire une petite analyse ensemble comme d'habitude concernant cette histoire de comment oublier son ex. Titre na biso lelo ezali comment oublier son ex. Nayaka souvent pour na kopesa conseil na ba jeune fille, na ba jeune femme, oyo balingaka à tout prix balingaka à tout prix kozana ba relation na mibali ba relation amoureuse. Même si ça ne marche pas, il essaie à tout prix pour garder cette relation. Alors, je vais essayer de donner conseil ici à cette femme-là qui me suit, qui est bâtie. Comment oublier ton ex? Comment tu peux oublier ton ex? Quel est le mécanisme que tu peux faire pour oublier ton ex? Parce que sans vous mentir, mes amis femmes, mobali babo sanakaye. Et comment faire pour l'oublier? Comment faire pour oublier cet homme-là que tu avais beaucoup aimé, qui t'a décidé, à tikelio banami, balé banami sato, ali moi kena kishasa kekobala. Comment tu peux faire pour oublier cet homme-là? Parce que, tu sais, après une relation, il y a toujours la vie. C'est ce qu'il faut d'abord savoir. C'est notre thème d'aujourd'hui. On va parler de comment oublier ton ex. Alors, je vais rappeler quelqu'un maintenant là. Que ngai rosette na ko ba vidéo. Et ça ba vidéo na ngeza la ka pona ba bezité. Na yeka ko sala ba vidéo pona opesa ba jeune femme. Ba jeune femme ba conseil par rapport à notre expérience autour nango ya vie. Na yeka ko pesa ba to ba conseil. Surtout basi, hein? Moi je parle beaucoup aux femmes parce que basi ba souffraka mingi na kati ya ba relation amoureuse. Na yeka ko pesa bana basi conseil ko yebisa bango ke baza forte. Bango moko baza na capacité intellectuelle o mibali bazaka nango. Je crois na sala ka ba vidéo ana tout le temps, beaucoup de fois. Mais il y a des gens là bêtes qui viennent souvent kokot sangaka na buzo ba kolanga étiquette moko boye. Nga naza porte parole à mutute, naza soki problème ezali na communauté na lobeli yango comme mutunyoso en général comme mutunyoso. Ce qui peut likambo yango eleki, je continue avec mes vidéos ya kopesa ba jeune ba mama oyo bazo linga ba kota na ba relation amoureuse, bazo linga ba bala, bazo na ba problème na kati ya ba vie conjugale na bango to vie amoureuse na lobela ka biloko wana. Mais au mona muto atali yo pour la première fois au moni commentaire na se il fallait autant ka kombo ya kingandi olobela ka ye. Nga naza porte parole à mutu te na éviter so botala nga bien. Kingano ko za penza porte parole à mutu. Moi je suis pas porte parole à personne. Mais s'il y a un buzz dans notre communauté, je viens na kolobelango. Ce qui peut buzz wana eleki. Na tika kananga na tiki, je commence à faire mes vidéos pour na couper ça va conseil aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui se préparent pour une relation amoureuse. Voilà, babilo kwa bongo ndenge na kolobela na lingite boko tsakanga na ngana buzoba po na ebite so botala nga bien nga penza na zamtu no koza porte parole ya mutu na zala porte parole ya mutu te na ya kopesa conseil makambo nyonso oyo eleka na communauté na biso depuis 2017 parce que je suis là depuis 2017 juillet na pesa ka ba conseil ba grosse molire na pesa bango ba conseil ba tu belé oyo makambo ya ba rythme samu na pesa ka ba conseil ya ba Eliana ya ba Peniel na pesa ba conseil. Mais ce que je ne comprends pas, il y a certaines personnes qui sont tellement bêtes on ba plasanga côté moko boy. Je sais pas pourquoi. Nga za so problème ezali, so ki ni ezali na lobaka na ye na lobby. Et surtout si c'est pour défendre une femme. Là je ose vraiment ma voix. Na lobaka vraiment avec un cœur. Mais ko ya ko classer nga soki côté ni wana zala côté mon côté botala kanga bien. Nazala côté mon côté naza porte parole ya mutu mon côté. Voilà, je voulais vraiment insister sur ça. Si un buzz est fini, ne venez pas actualiser ça c'est ma vidéo. Non. Ce qui buzz est qui ko ya ko actualiser na vidéo na ngati. Parce que vous faites des commentaires parfois qui m'énervent quoi. Je dis mais pourquoi ça? Moi je suis pas porte parole à mutu. Je défends toutes les femmes. Je le fais. Parce que j'aime sens bien dans ma peau de la femme. Et je ne peux pas accepter de voir une femme souffrir. Nabiloko, par exemple, ma relation amoureuse, ça énerve. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Nous avons déjà l'âge. Donc, nous pouvons donner conseil aux jeunes. Et c'est pourquoi je viens souvent, je donne des conseils. Par rapport à ma vie, ma expérience au bisotozoa. Mais qu'on peut s'en cliché na linga kangoti. Et vous venez souvent me donner un cliché mokoboy. Je n'aime pas ça, moi. Botala kanga peut-être na soni, botala nga bien, nga na mtu nokoza porte parole, na za porte parole à mututi, na ya kopesa conseil na communauté. Et s'il y a un buzz, j'insiste sur ces buzz là, c'est normal. Voilà. Comment oublier son ex?
Jeune fille et jeune maman. Comment on peut oublier mutu oyo asundolo na bana kene ko bana na kim. Na communauté na biso tozaka na difficulté wana ya ko bossa na ex na yo. Je vais parler d'abord aux filles et puis je vais aller chez les garçons. D'abord les filles. Aujourd'hui vraiment je vais parler aux jeunes, aux femmes. Tozaka na difficulté wana surtout na communauté na biso za makasi to bossa na ba ex té. Okokuma atamba tu basi ba kabwana ki meso ki ka ex yango abali mutu boy ya bimisi kwa tika nga wana bana mais leur ex wana bala kite ya bande ko bimati. Comment tu peux oublier cet homme-là? Comment tu peux oublier cet homme-là qui t'a blessé? Mutu a blessé yo, a ridiculisé yo, a humilié yo. A tiki yo, na ba kamar nenyo so ba ebi déjà ki a tika yo. A kene ko bala mwasi mususu. Mais malgré ça, tu cours derrière cet homme-là. Parfois nous oublions que après ma relation amoureuse, il y a une vie. Donc, relation amoureuse, ezali, ben yango relation amoureuse. C'est pas eza carrière naote. Eza relation amoureuse. Donc, cette relation-là peut finir un jour. Et dès que ça finit, ta vie continue. Donc, avant de t'engager dans une relation amoureuse, tu dois d'abord être capable de tenir ta vie. C'est-à-dire, savoir te prendre en charge avant que tu aies toute relation amoureuse. Je vais ouvrir d'abord une petite parenthèse avant de continuer dans le sujet. Na ko conseiller ba maman vraiment ba maman na biso nyonso. Ba maman est belle surtout parce que ba vidéo na biso par rapport na ba wifi et la maka mingi na Occident que na Afrique. Alors c'est pourquoi je vais m'adresser à toutes les mamans d'abord, congolaises en particulier, les mamans africaines en général. Voilà. Vraiment, les mamans, vous devez faire vraiment un effort. Vous devez faire vraiment un effort d'apprendre à nos filles les valeurs, de savoir valoriser nos filles. C'est-à-dire, dès que ta fille commence à prendre l'âge, à partir de 10 ans, pour moni ba puberté, bandaka ba 11, 12, 13, 14, babilo kabongo. Il faut avoir l'habitude de donner des éloges à ta fille. Parce que ma victime bazanga ba fille, c'est pourquoi je vais insister aux mamans. Ce que vous avez à moi, il faut toujours avoir l'habitude de donner des éloges à ta fille là. Tu l'as dit, tu es unique à ton genre, tu es intelligente, tu es une femme forte, tu es belle. Donc il faut avoir l'habitude de valoriser ta fille, de donner des éloges à ta fille, de lui dire ce qu'elle est, de lui dire qu'elle est capable, elle peut déplacer les montagnes, elle a la tête, elle a la capacité intellectuelle. Donc, on peut s'accueillir par éloge. Parce que au moins, éloge, on est une mwana, et peut s'accueillir équilibre na force mon kobo ya vie. Ah bah maman biso a ebisanga na za forte. Maman biso a ebisanga, il faut na yeba ko se na sale fort, na se prendre en charge. Avant donc mwana akende batu mibali babanda ko kumisa e. Pour au moins la majorité à bana, soki e ba jeune fille soki epa na bango, epa bango, epa ba para azwaka ba éloge te. Yoki yango mbala liboso epa mwana mobali. Omona ami tiki. O mibali, auko pesa ba éloge, oyebi motema na ete. Omona mwana ami tiki, akomi kutu ko linga mobali wana ko leka kutu na famille na ye. Parce que c'est pour la première fois, ba yebisa ke oza kitoko. Ba yebisa ke tu es tout pour moi. Alors les mamans, je vais demander à toutes les mamans, tous à la kana habitude ya kopesa kabana basi na biso ba éloge. To pesa to banda ko kumisa kabango. Omoni alati obiso olati kitoko. Tu sais que tu es belle, tu sais que tu peux remplacer, tu peux déplacer les montagnes. Il suffit seulement d'avoir cette force là. Osa intelligente, okoki osa obligé que ça la complexer na mutute. Tu es belle comme tu es. Tu as ça. Oso pesa ka mwana ba éloge. Oso pesa ka mwana ba éloge. Comme ça, ezo tinda mwana aza akoli na eloko wana. Mutu moko te na mokili alingaka ba pesa ba eloge azate. Mutu tu alingaka ngo. Et surtout ezalaka bien soki ebandi na bo mwana penza na kati ya ndako na bino. Mama na bino ayebisaka que tu es belle, tu es intelligente. Regarde comment tu peux faire de grandes choses. Je t'aime. Comme wana akoyebisa mwana je t'aime, la prendre, l'embrasser, la dire que je t'aime. Tu es belle, tu es forte. Donc, bana bazalaka na besoin ya eloko wana.
pour que akende kokwea na maboko ya mutu moko boye akomo pesa ye ba eloge wana omona mwana kimi ndako parce que mutu nyonso mutu aza mutu alinga place baza ko pesa ye ba pesa ye moi importance siko soki oyebisaka mwana eloko te ake koyoka ngo nde pa ya garçon et pas mwana mobali omona mwana ya mipesi pa ya butu wana donc parenthèse wana nano na fongola ki yango na kangi yango donc elongolaka complexe na kati ya mwana elongolaka complexe na kati ya bana biso ya basi soki ozopesa ye ba eloge soki ozolakisa ye ke aza belle ozolakisa ye ke aza intelligente ozolakisa ye ke aza na capacité ya kofaire ba grande chose donc ozolukela ata na babibliothèque babouquin ya bana basi oyo basala batika bakombo histoire ka balivre ezalaka na bahistoire na kati ya bana basi bato lokola Michelle Obama wana balivre ya bongo ozopesaka ye atanga donc eza kofortifie ezolongola mwana complexe akositukela baeloge ya mwana mobali te ezalaka très important bamama ebele babosanaka eloko wana topesaka bana biso baeloge torapelaka bango ki bazali koyebisaka bango ke aza complet koyebisaka baye ke il faut ayeba noko se prendre en charge avant à s'engager dans une relation. Parce que si tu t'engages dans une relation et que tu es mets vide, tu n'arrives pas à te prendre en charge, la personne là peut te prendre en charge pendant 2, 3, 4 mois. Pour bolingo bandeko esilaka c'est ba souvenir et amour neti ndaka to fandi na mibali mbule bele. Mais bolingo peza yango moko ke o babengaka Shimeta linga et pas balma ele kakanango ba coup de foudre ele kakanango. C'est le qui muto bando mona ah ndenge no nyoko mana petit ngane na sala kanyoso. O mona pe abandiko à respecter au lisusuté. Alors nous devons vraiment apprendre et à poster banana biso. Ko pesa bango ko longola bango complexe. Ko pesa bango ko pesa ba éloge. Tu es noir mais tu es intelligente. Tu sais tu peux faire des trucs. Tu peux faire des grandes choses. Essaie de faire un effort pour ya ko linga mutu faut oyeba noko se prendre yo moko en charge. Donc banana biso vraiment bazaka na besoin ya eloko wana to bosanaka yango te. Donc teme na biso lelo ezalaki na kangi na parenthèse on a fongola ki yango pona ba mama. Problème na biso teme na biso lelo ezali comment oublier ton ex. Ndenge noko sala po obosa na ex na yo wana o anyokola kayo o ya humilia yo na miso ya batu nyonso o ya humilio meme na famille na yo. Oyo afandisa yo bobota na bana soki 2 soki 3 abala yo te même pas présentation. Mais a comme na niveau à ko humilier yo ake ko bala moi si mususu. Mais ozomona moi bolingo ezana comment tu peux faire pour oublier cette personne là? Comment tu peux faire pour oublier ton ex là? Alors, pour oublier ton ex là, il faut d'abord komiye ba qui tu es. Cherche à te connaître, tu es qui? Oza na ba potentiel nini. Qu'est-ce que tu es capable à faire? Qu'est-ce que tu fais bien? Alors, quand tu connais maintenant ce que tu fais bien là. Tu te concentres maintenant à ça. Parce que tu te dis d'abord, toi, mais tu dois faire d'abord examen de conscience. Tu te dis, après des relations amoureuses, il y a la vie. Donc, vie nanga izaka mobilité. Nazanga moko capacité intellectuelle, oh, moi na mobile wana zanango, ngape nazanango. Alors, lui là, il m'a humilié, il m'a ridiculisé. Il faut na bossa na ye. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour l'oublier? Na ebisi bino kisi ya mabe ya ko bossa na mobali, batu batolo bakango mingi. Po o bossa na mobali, il faut linga mobali mususu te. Okende ko kwea na pula mabe. Parce que okolinga selon choix na yo te okolinga na ndenge ya kondimisa mobali wana uti ko bossa ko kabwana na ye. Alors, il faut reculer. Tu prends ton temps, tu commences à te poser la question. Qu'est-ce que moi je faisais qui ne le plaisait pas? Et là, nini oyo, ngana salaki, oyo sepeli, ebande ko sepeli sa ete. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette notre femme-là? Oyo zalaki epa nangati. Alors, mes amis, bande konanga abasi. Et loko ya liboso, il faut to yeba. Et loko ya liboso, il faut to yeba. Yo moi, si les revandi na mobali na ndako. Jamais, je dis jamais. Koye bisa mobali ki tu es tout, tu es ma vie. Na linga kayo, yo comment déclarer mobali bolingo. Et tinda ka mobali bakimi. De baerero ane faut ça l'effort ozongela angoli susute. De yo ko komi commentaire, est-ce que na bande koye bisa mobali ki na linga kaye?
mobali nde ayebisa yo ke alingaka yo. Yo par rapport na bolingo ya azopesa yo ekotinda siko yo okomi soumise. Parce que soki muto alingi yo asalelaka yo nyonso alakisaka bolingo arespectaka yo, tu automatiquement kozala soumise na ye. Automatiquement. Alors tu vas te demander pourquoi ça n'a pas marché. Mes amis, ça ne marche pas souvent. Pourquoi? Parce que nous prenons rôle oezaya bisoté. Beaucoup de femmes sont comme ça. Mobali na lakisa kaye bolingo nyoso. Na sala kaye boye na sokola kaye makolo. Na sala ke na lambela kaye. Na pesa kaye mbongo na nga nyoso. Mobali alingaka bongo te bandeko. Yo mwasi. Okoki kopesa mobali bolingo te. Okoki pe ataso akoyeba ke olingi parce que olingi mutu. Ozo mona ke olingi ye. Akomona pe ke olingi ye na ba acte na yo. Na ba biloko na bino bo sala ka des relations sexuelles et tout et tout. Mais yo ko bimisa kango na munoko no te. Parce que soki yo so lobi ke na lingi yo. Siko ya ko lobani. Parce que eza rôle na ye. Eza loko lozui rôle na ye. O mona bandi ko se méfier. Ozui rôle na ye ya ki mobali yo lati. Yo komo déclarer ye bolingo. Tout le temps. Okomi ko sala ye ba cadeau tout le temps. Mibali balinga bongo te. Mibali bazalaka balion balingaka akende na bitumba. Mobali alingaka mwasi wa nyokola kaye makasi. Mobali alingaka mwasi obeti na o 2 jours o zappe ye nan. Après oyo yebise j'étais occupé yango mona bande ko benga yo te. Donc azalaka na ba doute. Mwasi aza mystère. Azalaka na ba doute est-ce que mwasi o vraiment alinginga? Ko lakisa ye penza ko fongwele penza motema nyoso te ke amona penza tina kati kuno yo komo déclarer bolingo te. Mwasi a déclaraka mobali bolingo te. Donc lero fando zo mituna ex o tokabwani pona na bandaki ko déclarer bolingo. Oh mwasi a déclaraka mobali bolingo te. Mwasi azalaka soumise. Tika mobali ai bisayo. Bien sûr biso basi tozalaka so to lingi to mi pesa ka to bimisaka mbala moko. Mibali ezwaka bango ta il faut étudier yo malembe do bazala ndenge moko na biso te. Alors to evitaka ya yebisi yo nano ki alingi yo te. Azo talo nano. Azo loba peut-être j'aime ça à l'aise avec toi. Pour mibali babandaka bongo mobali webiso jamais que ich liebe dich ka première jote. Akoye biso ka ich freue mich dich zu sehen. To ich mag dich. Akobanda nanu wana. Nga mobali na nga bandaki na ich mag dich. Atika koyebisa nga ich liebe dich te. Ata inane boy. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich mag dich. Donc, je suis à l'aise d'être avec toi. Je te préfère. Mais ayebisio le mobile ayebisio ich liebe dich. Ye il faut ebimana munoko na ya liboso ke ich liebe dich. Ye nde ayebisa yo ke alibaka yo. Ye nde ayebisa yo ke je t'aime. Ye nde abimisango. Yo ko bimisela mobile eloko wana te. Etina ka mibali babayaka. Parce que azomone susu role na ye na epa na yo te. Aze sone lo ko yebisa yo te. Po mibali baza biloko ebele ayebisa biso te. Si tout mo wana bolingo bango bazalaka nango mingi. Yo siko ko utilizaka ngo te. Ko utilizaka ngo mingi te. Tikela e eza phrase na ye. Ich liebe dich wana eza phrase ya mibali. Babandaka na liboso na ich mag dich. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich freue mich dass du da bist. Ich freue mich dass du da bist. Je suis content que tu es là. Je préfère être à côté de toi. Ich mag dich. Et après, nous est-ce que koloba ich liebe dich. Yende fois banda yoko banda mobali ich liebe dich te. Yoko banda mobali te ke na lingi yo te. Tika ye abandango. Eloko wana basi ebele bakango te. Peut-être ndeloko ekimisaki ex na yo. Mutu okozwa sika ko pesa ka ba ich liebe dich te. Ko pesa ka je t'aime te. Tika ye abandango parce que c'est lui qui a fait les premiers pas. C'est lui qui est venu te chercher. Itika ye ayebisa oki alingaka yo. Et yo koki ko manifester yango. Yo pe ko ayebisa ich liebe dich, yo pe ko zong sela ich liebe dich au. Oko zong sela ke na lingi yo pe. Mais ye abandaka ngo o utilizaka mo wana mingi te parce que za ya ye. Na de normalement kamo no loba exam kamo na loba na ba jeune femme, na ba jeune fille o baza na ba université, ba otanga no ba classe, baza na ba petit copain na bango. Na oloba na bino te ke boya wa bando koma ko komela nga bi koma na o komela na olobela bino ti. Na olobela ba jeune na biso ba jeune femme oyo baza ba olukanzela okota na libala aza na mwa copain na ndenge ne oko se comporter. Mobala linga ko pesa ye espace. Mobala linga ka kole te akolemba yo mbango. Et puis ne vous engagez jamais que bo uti ko kuta na mutu bobeti na ata 6 mois te ayebiso déjà yakato vanda place moko ko salela ngoti. Parce que bozino ta ya koyeba na te. Et puis
akoki kolobango kaka po azo meka yo. Mais yo kondima mbala moko toke kofanda ne place moko. Eko etufe ya komona ke mobala lingaka abundela mwasi. Mobali msusu ki po yo kofanda le ndenge wana ko balo susu te bo komo vive na bino copinage. Et comme il y a ce que c'est quoi tokotinda kolan ndenge mkolonini na Afrique asiliki. Abeti des jours ya question nanda kote. Pourquoi? Parce que aussi au pesa ki occasion wana ya kovanda na onda kumoko a honorer yote. Il faut totika kamibali ba souffrir pour na biso. Moi si eza loi ya natiro ko changer angote. Ko lingate ke o faciliter étage. Ceux qui ont facilité mobile étage. Et tinda kaye azgaken abaye yo. Mobile il faut tikaye a souffrir. So qui par exemple po batumsu bazalaka akute na mobile azo linga siko mobile wana azala na comportement ye nango. Ata bauti ko bala na sika mais akome bisa mobile 18 heures faut zanandako. El boy faut zanandako mais mama ozobo sana ye muto alinga kiyo. Yo okopese ba condition wana te. Yo ndefo landa rythme na ye. Soki alinga kolia mingi na ndako te na poko alinga ka akendolia na resto. Yonde fo so s'habituer nango. Eloko bal mingi soumission yango wana. Yonde fo s'habituer nango. Ko gangela ka mobilité. Ozo gangela ozalaki wapi na ero ozongi ernin. Yo faut s'habituer na ba comportement na ye. Lere siko s'habituer bozana kati ya babiloko ya sala kando ko bisi papa moni ke ero penza ke zala bien ke to zala par exemple nanda ko tota la télévision mais o accompagner nano na biloko ya sala so ki pe azongi okoki ko gangela yete tika ye nano avanda peut-être na butu na mbeto ki ko expliquer siko lobi papa ba butu boye ngana okokana ngate mondeni to ko sala po o réduire nano ko zonga na butu mais ko gangela yete po mobala lingaka jamais ba matseleto. Mobala linga jamais voya mwasi na ye emata. Donc eza ba biloko oyo e baby sakalibala. Lero omoni ko zaki na ba comportement wana. Essaye d'oublier cet homme là. Meka obosa na mobali wana. Parce que mutu asi a humilier yo. Okoki ko zalaka kuturna ka tout autour na yete. Mibali bazalaka lokola biso to za so to lingi mutu pe azongi le pe lisusu ondimi mais mobali zalaka pasi po azongi la mutu parce que mobali avant à lâcher à se poser ka 1000 questions mobali a lâchaka pardon mobali a lâchaka lokola moi c'était mobali ezwaka etan à réfléchir et puis là omoni mobali a se distancier na yo banande komitu na eloko nini ngana zanango eloko nini ngana bande ko sala ya mabe o etindi mobali oyo akende eloko nini ngana sala ki ya mabe o etindi ya akende lero bandi ko réfléchir si biloko wana essayer maintenant d'arranger que mobali o akoya prochainement na ko banda ko se comporter ndenge na se comporter kite mobali pe alingaka mwasi aza dépendante. Mobala alingaka mwasi waza independante. Ata kokosa yo ngana alingaka mwasi asala kate. Buena boy kondima eloko wana te. Mobali alingaka mwasi waza independante. Donc avant omiko tsana kati na relation, il faut ozala na carrière. Et surtout batu oyo biso batu toza awa na poto ba opportunité zali ya kosala ba formation kosala misala zala capable ya ko se prendre en charge. Comme ça ata soki séparation eye et ko suwa yo makasite parce que oza na carrière na yo oza na mbongo ya moyen de vivre na yo c'est na période ya ba mama na biso nde ezalaki mobali aboya yo to kotinga makaka wana pourquoi parce que oza na formation te oza na musala te oliaka yende fois ya na mbongo na ndako mais quand même ba génération na biso oyo misala eza. Et surtout bato baza na poto même na kine ba mama wana ba msusu atekaka ne ba kwanga na ye atekaka ne ba makayabo na ye akendaka ne ba ngwanzu ndoki bato ba komi mokiliza ko évoluer okoki jamais ko za la charge ya mutu te okoki jamais ko za la charge même ya mobali na yo te même ata eza pona lelo te apesaka yo nyonso lelo zala na formation na yo zala na carrière na yo so bokabwani eko suwa yo penza makasi te. Et que soit parce qu'ils ont bolingo. Mais essaie d'oublier. Pour la mena obosana. Comment oublier ton ex? Ezali luka occupation. Luka musala moko yosalaka. Luka occupation.
Les réseaux, ça l'occupation, quand il rentre à la maison fatigué là, aux en attend que tu as pensé na yeti. Parce que yo koki kokende courir sima ya muto yo asi at bossa ni yo. Asa déjà ex na yo. Alingi yo lisusu te a bossa ni yo. Mais yo zo courir derrière na ye. Ozo bossa na ke ye muto ayaki. C'est lui qui est venu vers toi. Alors muto ana ke comment yo kozala sima na yo landaka ye. C'est lui qui t'a dit les première mots ye muto alobaki yango. Ye muto alobaki je t'aime. Ye muto alobaki ich liebe dich. Mais comment siko yo komi akei okomi su ko landa ye na sima. Yem dem to ebisa ki o mo wana ye pende a retirer ango akei. Toi ce qu'il faut faire parce que kolanda mobile na simeza ko se ridiculiser, o ko se rendre ridicule. Parce que mobile soki akei akendaka, avant ba kende ba réfléchir kana. Alors, avant o s'engager na moto, il faut ça nano effort o ye baye. Il faut ça nano effort o meka o ye baye. Fiançailles soki za mukuse ezalata inane ata soki olingi ndenge ni dozaka bolingo na yo salata inane meka koyeba ye nan avant on s'engager et ce qui ezalaka eloko ezalaka grave na mobali soki bokomi déjà ndako moko ezala pasi po aya ko honorer na famille ezalaka pasi. Alors les filles, il faut éviter que to vana na biso na ndako moko to bandoluka mbongo malembe akobalana yeba ke mutu wana po a honorer yo lobaka ozala mutu mabondeli. Ezalaka pasi parce que mobali alinga facilité te. Baza bongo nzambe akela bango bongo. Mobali alingaka ozala eloko moko boye oya bundaka. Andima te ke olingaka ye. Yawo komona komi pesa kore ame. Mais soki oye komi tika yo moko. Yonde okomi tout le temps ozo benga ye. Bonjour chérie, je pense à toi. Oh, ye muto ayaki ko. Ye muto ayaki ko linga. Siko komo penser na ye ndenge. Ata biloko anezo ya to doza kango parce que biso toza basi. Dozaka eloko wana tikela papa ayebisa ko ba mo wana. Okoki ko yebisa yango na ba acte parce que mobali ayebaka mwasi azolinge par rapport à ba acte. Mais kaka pe moko omona mwasi mususu akomi kaka baza fiancé na mutu. Mutu aye azana étudiante. Mutu aye alobi asepeli na yo aya totala na bo tota ba fiancé. Okomi soki outi na campus na université. Oli ozonge pa bino, okeno na musala na ye. Bon, le passé après-midi, donc, à mon accord, tous les jours. Bam si on a besoin de gens d'akumoko. Donc, pour bima même au na supermarché, il faut la mobile non aya parce qu'il y a des gens na mutuka. Yo za ozo dépendre naï. Il faut la ya na mutuka ndebo bima boki na na supermarché. Donc, à comment mon a au kilo, nyoso il faut ya azala. Yo ye azala. Mobile ça la ka épé bien akutike. Aujourd'hui, papa, ba 16h, nazana rendez-vous na camarade nangai, tozo ki ndota la côté moko boye, balobi bazote kasoki ba nini ba suki, ezo uta Chine, na olingana na teka ba suki, yango tozo ki ndekuna. Donc ozala kana ba occupation na yo o ezo dépendre na yeti. Camarade nangai invité nga toke ndeko mela café. Donc moko amona ke ozo zanga ye na kati ya ndako. Ba o ba wela ke lo fa na mibali ndako moko o zanga ye po epesa ye makasi a régulariser makamona a faire honorer yo. Les filles, je vous dis ce qui mobile abimisi le mbongo mobile a honorer yo nanu te kokende ko vana nenda ku moko te parce que c'est pour jouer avec toi. Mobile ce qui asi mobile azala mutu aza kirie mais ce qui a moni ozawana à chaque moment il a besoin de temps de toi tu es là. Maman nanga eza pasi po ya kobala yo. Et kozala pasi po ya ko honorer yo. Alors tout ça là ka vraiment effort. Tout ça là ka effort, ozala un peu na absence. Azala ka aluka kayo. Donc moi c'est la ka mystère. Ezala teke ya tout le temps ozana besoin na yo ozawana. Auti musala kuti yo wana kaka. Obuja kate okenda ka place te. Osala ka formation te. Ovandi kaka wana. Papa nazana kabelo to komo beta mutu kaboto. Nene, nazana besoin ya kabelo, nazana comme yende fo asale la yo nyonso. Mobala linga pe ayeboe salaire na biso c'est le kaki akuti osali moi cadeau, moi parfait moko wana ba mbale yango bien, le bi ba futa ki biso cadeau no yango. Biloko ane bakisaka bolingo. Biloko wana e bakisaka bolingo. Ko tikela teke mobali ozala na charge ya mobali. Te. Et puis ceux qui mobile ya boyo, il faut mi tout non pourquoi ke. Eloko na bande ko sala ko exagérer. Bande ko eloko pezi tinda mibali ba ke. O mona peza mutu. Mais abando linganga lobi lelo ezanini. Amoni ke oza wana.
Mibali balingaka alukaka mwasi, alukaka yo azoyeba te place ozali. Mwasi azalaka in mystère. Alukaka azalaka sirte, est-ce que mwasi walinga anga penza? Est-ce que mwasi walinga anga penza? Moko bo osali neti osali mwa bizaleli. Soki bozana no ndako moko te a honorer onanu te, bozana ndako moko te. Okoki pe kosala bengi yo, oyebise chérie, excuse-moi, naza place moko na ba camarade nanga, je t'explique après. Comme ça pesi ezua. Omone comme pesi petit il faut kana longole pa bango. Petit il faut na longole ke pa bango, il faut kana balaye. Po boye na comprendre. Ayo kaka mwa zua moko boye. Mais soki à tout le temps. Soki a bengi ozaka na ya, olobini na ya. Le ozawana ko zozela ya bengo po ya moko minute moko te ozala ko occupé minute moko te ozala kana occupation na yo donc komi à 100% na disponibilité na mibali balinga bongo ti nazolo bana ba jeune fille babali nanu te bo ba koti na ndaka libala te. Il faut faire attention mobali amona kake azoko ko maîtriser yo te nzambe askela bango bongo sikwa ko bando mona pona zwa pecho pona maîtriser fona tieka na ndako na ngai. Il faut natie ka nanda kunangai. Bande konanga to yeba ke liba les a finalité à vie à motuti. Liba les a une relation amoureuse. Oyo ekokipe ko sila. Liba les ali carrière te. Donc liba lo cause la finalité na yo te ke ozo boule na mutu no kaka po obala. Bien sûr eza bien pour na mwasi. Et fait la ka respecter mwasi. Ezalaka bien pour na mwasi alinga ko se sentir aimé na mutu na moko boy. Mais ezala te ke otiango na mutu na yo ke eza finalité à vie na yo te. Mutu wana pe o mankaka ye ndambo asanta penza ke petit opeze fona finaliser ka ke fona balaye po obenge kabo ya kindiki na ba camarade nebo obenge kabo ya kindiki na mama nebo atoza na ndako pa bino abengi yo oyebise nazo kipe na o rappeler yo. Nazo occupé chérie, nazo rappelé yo. To solo na papa na mama. To za na réunion à famille. Boza na bino na réunion à famille te. Po opesa e kaka. Posa wana, posa na yo wana, posa a finaliser. To za na réunion moko à famille, je te rappelle. Mais yo opesa mobali programme na yo nyoso. So ki a ebisi tu peux venir chez moi. O ebisi non nazo occupé abandi o sekambala ma. Ozo occupé na eloko ni. Yo sala rani. Po yebi yo sala eloko te. Occupé na eloko ni. Mais il faut mobali amoye ba ki ozaka na occupation na yo. Oza apena musala no salaka. Oza na vie. Même ya zate ti a une vie. Azala te oza na vie. Tu vis ta vie. Donc ya ye kaka po ensemble bo la nzela wana. Mais toi tu dois avoir tes projets. Tu dois avoir tes projets, tes objectifs dans la vie. Moi si objectif no que ozala ka libala te. Parce que libala ekufa kabandeko. On a poto pli à 70%. Ya mabala, eza divorcé. Parce que basi wana ba vivre, ils continuent à vivre. Ces femmes-là continuent à vivre. Pourquoi? Parce que bazana vie après mariage. Bazana vie après vie amoureuse. Pourquoi on appelle ça une relation? C'est une relation amoureuse. C'est une relation. Eza relation. Eza carrière te. Eza vie te. Eza vie relation vite. Non. Eza relation amoureuse. Pour muto yo lingo occupé ko boya mukolo moko. Donc avant to lukaka kokota na ba mariage, to mekaka na no biso moko to stabiliser ba vie na biso. Zala capable ko se prendre en charge. Zala capable yo mwasi oyebi ke sa mobali na kolia na kolata na kozala bien. Sa mobali na koka komifutela ndako. Sa mobali na koka c'est facile soki ka tie molende. Parce que mutu oyo baboye azana carrière. Na mutu baboye mobali mutu asombela kae même bande génique. Bazana pas ndenge mokote. To boye te bolingo ezali. Mais bazana pas ndenge mokote. Pourquoi? Parce que mutu azana carrière akobosa na mbango. Azana occupation. Akobosa na mbango. Ata soki mobali na zaka millionnaire akobosa na mbango. Pourquoi? Parce que azana occupation, azana eloko azana elle a quelque chose à faire après. Akobanda ko sala ba occupation wana amoni pe ebandi ko diminuer. Abandi bimana bakamanda benga ina bakamanda na tout ça. Mibali balinga ba ignorer bango. Mbali balinga teke okomisi nzambe oza papa sans yo nazate akobaye mbali bazaka étouffé.
balinga bongo te bazalaka étouffé mobali monene na ye objectif ne nzambe atindele na mokili awa mobali ezalaka kolinga biso basi ye il faut déclarer ka bolingo yo ko déclarer bolingo te c'est lui qui est venu siko yo komi ko déclarer ndenge ni yenda yaki ko luka yo komo déclarer bolingo ndenge ni sans yo na okufa oza vie na nga mobali okoza la vie na yo te c'est ça mobali a vie na yo te bolingo moto sangisi bino soki pe simbite continue ta vie, fais ta carrière. Même capacité intellectuelle au biso tozanango, même capacité intellectuelle mbali bazanango. Donc tola ndenge moko à part kaka ba sentiment. Biloko msuso ba benga kango sentiment. Ba relation amoureuse on eza ba sentiment. Ndingi kokai na mutu wana bo balana. Ata soko zo kozo linga ye ndenge nini. O dozaka mibali balinga ka ba ignoraka bango muke comme ça ya zo bunda zo linga o linga ye makasi. Ozalaka mystère na vie na ye. Mutu a honoré yo na noté kokende kovana nenda kumoko te. Les jeunes filles, je vous dis ça. Mes enfants, n'acceptez pas d'aller se mettre avec un homme qui ne t'est pas encore honoré. Pour na ko détecter pe ba o ba yaka pona ba aventure ezalaka ka bo bandi fiançailles, bo ça na ta une semaine te. Bo ça ta na un mois te. Muke azo sengo kambon. Tu n'as pas un 100 € là-bas, je te rembourse. Tu n'as pas un 50 € là-bas. Ce monde mobile là-bas, on continue pour tout été. Aïe n'est pas na ba aventure, ça a besoin de payer un bon. On continue na été. Alors il faut prendre le temps de connaître l'homme avec qui tu veux vivre. Il faut prendre le temps. Il faut qu'on soit pensé temps ya ko yebaye. Il faut qu'on soit temps ya ko yeba mobile. Oh mobile a dégoûté à moi, c'est ce qui ozawana tout le temps. Même s'il n'a pas besoin de toi, tu es là. Mobile balinga kangote. Pourquoi tu remarques à mingi si tout en Afrique les tozaki en Afrique. Ba couple po ezaki penser belete, ba couple au moins sina mobile ba salaka. Ba couple on ezaka na harmonie moko boyle to ba amike to okola. Na bande comprendre loko anate. Ba couple on ezaka na harmonie moko boy. Pourquoi? Parce que cette absence là. Mutu no sozo lingale no kuta na Ozan occupation na oya zan occupation le beaucoup tani bo ozo raconter makambo sala kina musala epe azo raconter makambo sala kina musala ezo bakisa bolingo na bino absence e bakisa bolingo. Je vous dis mobala lingaka ozo saloko ozo ignorer ozo linge makasi me ozo saloko ozo ignorer ku ignorer na ndenge ya mabete na ndenge ki eta mususu ako benga yo aza fiancé na yo azo benga yo to ke de place boy ko pesa ke occasion wana te oza ne pa ba parent na yo ozo linga bala yo to e pa na yo na poto abato belebele baza banda kuna bango moko pardon oza na ndako no za yo mo oza na kati ya ndako na yo mobile siko azo linga asi a promettre yo ke boko bala na za fiancé ata za ka petit copain na yo ba invitation na nyoso il faut ko za la ka présente te ba rendez-vous mso ebise na zo occupé naza na boye toza na réunion famille mama na biso sali boye na musala ba bengisaki biso nyonso toza na réunion donc azo linga siko comment cette femme peut m'appartenir, comment elle peut être pour moi là, comment akokoza la moi sinanga eloko ane tindaka mobali akoya kozwa ko bala yo mbango et soki mobali akei laisse-les partir parce que c'est lui qui est venu te chercher. Yonde omi posé ba mille questions pourquoi il est parti. La majorité faute na biso ebele mingi zalaka manque po mobali lingaka ba respecter ye kaka. Donc ko katelaka mobali mangala te. Ko katelaka e maloba te puis ko lobaka na place ya batute. Place boza bino mbale opesi remarque. Et puis zela motema no ekita. Dede absence ko ignoraka e moi muke. Boza ozala na kole te nyoso il faut ça il faut ya zala. Même quand on a supermarché, il faut y aller accompagner. Étouffement. Il faut te débarrasser un peu. Il faut que tu aies l'espace. Il faut que tu aies espace. Il faut que cadre na ye moko boye. Ceux qui a des camarades na ye, qui ko s'amuser, laisse-lui partir. Pour azala na temps pour na yepe, pour na azape muto na temps na ye ki bo moto. Yo pe er moko occupé ko s'organiser na ba camarade na yo, toke na ba camarade na toke prendre café. Comme ça, on manque cahier. C'est très important dans la période de fiançailles. Et ceux qui m'ont accueilli, yo moi c'est que landa mobilité pour yende ayaki. Laissez-les partir. Yo luka occupation.
luka occupation okobosa na malem. Ko landa mobile na simesa eranda ka mwasi ridicule. Po mbele bazaka mutema lokola biso tutu zaka tolingi totiki. Moto asi akendeki soki azongi fo lebise stop. Pourquoi tu veux rentrer? Ongi ozonga pona nini? Yebisanga no eloko etinda ki okende liboso. Po okende ezalaki nini po to bongisango. Ko yambe kaka boete akendeki abeti 2 ans na kina si abala ikuno mone kutuna ba photo ya mariage ayeko zongle po kuna esimbi te ko zongle so yambie.